bibo jito nenga zala banoti na ba mbongo na pasi ke sala banoti ngate mama na mona ko jito banoti na mbongo na pasi ya batama c'est que jito soka sala ça ka jito ça na entreprise à Christelle échafaudage wana entreprise on les ali ya yé na mukanda na yé jito ça quoi travailleur mais ils a bord na bango moko mbongo to futa jito Christelle est-ce que Christelle va doit futa jito mbongo wana ando pesi yango uza na famille sur ta famille na yo je dis que ça va donc comment on dit alors souvent ba bilamba ba tsikeni ba ndo lata wana pesa Christelle au monde na onzambe te maman que toza na bana. Okay, after school snacks, savory vegan food. Let's plan some delicious meals. Famille J3 fuma mona vidéo nenge mwana ba poyaki pour vidéo ça di connait na poyaki est-ce que ba ça qui vidéo te nenge mwana nenge poyaki na pesa ba poyaki biso ba ko to ko mona te internet c'était et ya te même famille na fait mona nenge mwana poyaki mwana ba poyaki et deuxièmement bamona ndenge J3 kota na mort bamona na maman so tuna ebebe ko ya Kinshasa ou bien ebebe ko damana je t'en ai dans mon canal, tu vois, il était entre parenthèses. Au souffle, moi, mon bala bantu. Au nyokolier, moi, au chobana, il y a un koufi. Vous appelez la société. Au vanina, au vanina, au poso beta les solos, au beta les solos, vanina bantu, nzamba, au liu, ba filma kiyo. On l'a dit déjà que au samote mama bé. Tango poto ngo ezo komisa bino mitema mabe boy pona nini pona mukanda kaka ona batu ba kufa ba otika ngo vraiment mobali wa kitoko ko mobali wa bien bongo aboti somba na j'espère bana na ba kitoko za bango mama oba ko pesa mukanda te soki mukanda na yo okoki ko pesa ngo mutu te oko pesa mobali na ote okoki ko sunga mobali na yo batu ba ko ba sunga ba nsemi asuma tanzeni ngo na 14 bo sema mo ko sunga mobali no tanza na mukanda. Ma chérie, donc il m'a passé là, donc il passe dans l'histoire pour lui vendre rolanga. Na kuna ko kota la maman na te pas vraiment na la famille to sunga mama. To sunga babu bato maboma bo sunga bango awa bato maboma o bato maboma ku te bato normal. O ba zoya ba ku fia ke maba ko sa ke mama ku fi. Nous avons chez toi à fils. Bande. Yesu. Elobina onde komoko ya yebaika soko yepoto esili ya yebaika ke soko yepoto makambo nini esili menzoka ebandi lisusu kutunde kobanda na musala Christelle na carte non azo defisa bande ko boyo ka awa mukolo mobala kufaki Christelle azaki na gare du Nord defisa nini bande lamba na yi ozolanda J3 Christelle baswana na J3 na ndaku na yi bapotana kindi ya opotana J3 akende musala na stress. Voilà où est la information bien. Qui n'a pas de stress parce que c'est bien moussala. Mais elle n'a pas de douleur. Parce que je suis trop dans la douleur kaka ni ba côté où ni menacer les kadi. Alors oui ça va tout sous. Parce que situation on est bondi basa na mopimba bondi. Échafaudage n'échafaudage. Chikoyo et quoi arrivé nani J3 basi moussa. Mokili makambo. Nakangia micro. Miniti uyo. Nito solo la Christelle atile matanga, azula matanga. Mais mutu mvote atike kuyiba makambo to ika mil kaka matanga ya nini ya J3. Oh, biso to ba calcul wana teto makambo ala te. J3 ko vivre na mwasa na ndoki. Eza atana misala mabi. Au bout de 14 ans, au bout de la tête en France, on a des dossiers là, on a besoin de Muganda. Avec la qui, moi, la maille. Solanda, à sa passion, ça la trouve poison mon colo à J3. Parce que ça la trouve à Jabal joueur. Oh, bébé. Avec
basisi boulot vraie formation basisi boulot tozaka bapanache baplateau après totie carte coffre azoluka nango totiaka bamoise po tosala déjà amati lisusu ekomede na deuxième niveau komata mati na bafati bazaki nango na nini ali aolongola siko biloko apoa wana eza espace mokutu ya mystique sali nzoto ezalaki bien te ndenge ndebo nazo bapetaki banini mwasi apetaki eloko nde voice elekisi sire mwana ya kui koko ya kui esika oyo akuyaki eza na momi moko amataki le même jour oyo nani akufaki alobi ke makili ezati tosadi ndenge bakuyelaki atutana na eloko te akwaki ka mbala moko oyebi sikoyo na kominote na biso bandeko so totikala kopesaka babengango nini batémoignage ya lokuta ke yo ozalaki makili eza te biso tomoni noko liyanza na video boye en live en direct ndeko tobakaka badodo mike kaka ya bakila ya gravité azalaki na hémorragie azalaki hémorragie interne ozomona c'est-à-dire nde tozosola boye tozala na ndako ya Christelle bato bakende baki kolala matanga epa Christelle toyebi position pete toyoki bongo toyoki na bondi wana eza centrale ya béchafaudaire ezalaki ke jit wana Christelle bapotanaki nde bapotani ya kobamba wana na nde nayokaka nde bolo bapetetre nde babambaki ye Christelle amutu akokotela 2 minutes amutu akokondela 2 minutes oyo amutu peteke mpo atindela mama video batindela mama message fo baluka ye balelela ye to anakanda mutu tu anakanda Christelle nani master ake boulot kokilaki boulot basalisi boulot basisi boulot oyo vraie formation basisi boulot totiaka bapanache baplateau après totie carte coffre azoluka nango totiaka bamoise ya 70 totiaka bamoise ya 70 mibale après batiki kaka topeka loko escalier ko batiki escalette batiki kaka bagarde corps nani na déjà na midi nzoto dekajaki ye nani J3 azaka kokabina bien te le basisi mosala atali bwabi kakoki kotika boye te ozo natiki boye fo pafolo akomisa ngo na deuxième niveau ya mosala esilaki 16h 15h mosala esilaki 15h nakoki kotika boye te na mata nalongola bagarde corps wana donc nga bafatigue motu po tosala déjà amati lisusu ekomede na deuxième niveau komata mati na bafatigue azaki nango na nini ali aolongola siko biloko apoa wana eza espace mokutu ya mystique sali nzoto ezalaki bien te andeko tolandi témoignage ya mwana mwasi wana alobi ke J3 akweyaki na ba 13h et quelque papa alobi na ba 15h passé ntango mosala esilaki donc mosala esilaki te ezalaki je crois en pleine mosala mais azalaki ye moko ntango ya monaki soki bakolege naye bakimaki nga na bino toyebi te oyebi na communauté na biso bato babanga kopesa témoignage te naoyebisa bino nga nabanga communauté na makambo ya niki omona pena moto oza korespecte na basi na mibali mama dikina niki afandaka immeuble moko na nga tozalaka ni immeuble moko lelo kutu na ede niki na bapuseta mapasa soko omoni bana kaka lokola fali mapasa mutu mosusu mama dikina esika niki asalaka nayebi aza na ye na abota te atikala kozala na zemi te donc communauté moko nazoyebisa bino tobanga likambo te akweyaki mabe parce que ndeko mwasi apesi quand même explication ya matina live pano kolia baolo bakeno ese azala makambo azosala bongo kosola azosolola bale kosola azoexplikaka banda azosola azobeta basolo azolela abade azolela bi Christelle ko place afana azolela ta J3 te kolia wa babitala kolia babitesa soka afana ili fufu na ntongo ekute tala ko bati kolia
te to boyi ta ko lia na ye mais mutu akufeli pena très cher yaya na pecho lia oyo réussi la re kufela très cher pour comprendre sur oyo pour comprendre pour ça mokili esilaka mobali obotisi yo bana 4 oyo ozoprofite na mbongo akafe ozolia akufi olalaka ne bolamkane 14 ans ozano à l'aise ozolia babikisala azolia tala kopo atialiaka babikisali kolia wapi kolia koseka kometa masolo bazokuta ta place azolia te miso eza ya kokauka ngai miso ya Christelle te balobi babiso ovandika kota Christelle sola vix azotyaka vix na miso basi apoto mabe mokande eza nini Christelle azalaki na ye mpena na poso azalaki na bolingo ya J3T avec la boulangerie 3T au commissaire mbala wa esclave yaya mobali ni na ngo li mibale mele ba sala ba vidéo na basi na bango oui au moins J3 ça va non ça ba vidéo na Christelle ezaki na volonté na été à ça papier au tala na ça ni que ça lo changa libanda pour que ça n'est pas J3 kufi yene razale tali nda bana o chani mususu mobali mususu pardon ezo mona na déjà za forme mia motema mabe la brute et mon on a déjà so ba ndoko biso ni bali place pour swami ebi bakanga bino na kisi ou bien ça rakindo tu bien ça rani mais ba te ça no ni nango ba ndo so ni bali ça no afutima ou bien ça no nini on est la saboye na na poto na fandi bo na yo mwana mobali vandi no poto kutela mwasi mboboye Yo kite azomela bafufu na vix sur la vix. Yo kite. Est-ce que je peux aller? Même pas. Même pas. Ça dépend des matières qu'on là. Ça n'est pas intérêt de combat. Suite des années. Biso to bossa na kati. Nana conseil makamo batwa ba life faut pas ose ko ki ko funda na mbira. Azana été. Si qu'on ne mo kata moto bo sasa après avoir enterré moi na bango. So que va na mbongo mo ko pima. Kasi biso to mona te. So que si qu'on le basa ba fatigue mo basa lo kwa ai sa ba yuya. Mo kila bato kimia. Et comment Fatia zo melanga ite. Formula support été. Voilà déjà ça mataka mbele ake kusala ko pesa ko na ye. Asala ko juste dans ma poche, les mêmes choses dans le cœur de l'homme éprouvé. Mais au moins formula rapport na bato. So qui m'a rappelé bandi moi. C'est plus grave hein. Si ma oya ko soya tele maka que c'est soulagé, maka que photo pas ko tane ko tambo na ta quoi. Ozomona libosa formula box na ba pesa ka adresse pas tout le monde. Ça réseaux sociaux. Kasi yango ndo monaka la bruit na benga na batuti. Ka pona ko filmer. Mais ça c'est grave la communauté ma combat ça les grave. Donc jamais mutu et même quand ça la communauté so ba lukano solution na nega normal ba le ko ke banquette ba makambo so ba suka libota. Moi kasi maman na zone na pe moi na za besoin makambo. Si maman ko lo bake ye krisi azo matana ba live. Yo kasi maman na za na TikTok. C'est que pas comme c'est qu'il y a un message. Si. On peut nous soutenir, on est que dans ma voix. Sauf que dans ma live, la TikTok, votre minute, c'est ma rage, votre minute, c'est ma émotion. Oyebi nini na ebisa obere. Ça matière lokuta bambanda. Ils ont surtout dans bambanda mais comme là il a pour ka amono zo tenda. Comme là il a pour ka amono ça ma image moi peut se ganda. Vous voyez? Moi moi so na ne quand tu souba ça c'est fait là et quand tu regardes ça ma amna mbali là. Ayi na ba ka ye dans le film ba ye ba de tema mona to mona ga ngwa. To mona ngwa ka ne o mona ba ba sa ma ka na ba mo isa pesa ma tellement kanda ali ba bite.
ye mpe foto sasa ye bapana babandaki mpe kofinga ye ozwana mpe ide bokabisa bambongo botindaka na afrika na bamelaka bakafe ikamonila koboyekobalikosana makambo komemisa te azolela te aza na mawa te aza lokuta nabiso ndeko mwasi oyo aza na badémarche azosala ye mo mpe azoriske soki société nde tozoyoka mpo ya to de soki nakutu na mati mpona tuna bato oyo likoki ozamo aliki na pousse bakenda apango yaya tika bamonisanga pasi ye souffert bato ayo naesa bachange makombo na batik na bafacebook na bayoutube o bampo na mama bakoma makombo mosusu communauté oyo anamoni ye anazaki na ye makambo osala na makambo mwa mwasi nazaki na ye nazaki kuna afongola sokote maandiki na biloko moza bapatesango bazolandaka bino opesa message akema na bato afongola porte na ndako na ye ti bayebisa mama mobali na yeke toti kuna bakiti eza ya kitoko foka yeke kisasa mpona okompresa niveau kimoto ya mabe bato bazosala ote famille wana moluki na bango kimia makambo eza nango eza grave soko biso tozoyeba eza ya libanda osa plus grave eza na kati soki eza société na bango bakreaki soki balobaki mobali azalaki na mokanda te omike deja mpona société naza mwami na leta kasi mwasi sikosusu bandeko na youtube tolaike video ko s'il vous plaît la famille toswani twana matanga makambo eza soki omona moto akufi bato bapanzana nde tozoyoka kaka tomoni mpe te moto acrée problème bato bapanzana modele wana balobi jour moko azosa kosala batikilanaka akataki bakataki mpo mo eleka ye makasi mo ete abeshofaki bakati mosala babifo bakata mpo bakoti ezalaka soki bamisala bato basalaka ezalaka soki malili eza makasi ozoblige mokata soki chaleur eza makasi ozoblige mokata c'est tout à fait normal soki mwa mbala batatikana libende wana ezakili eloko nini esalaki baninga bawana banetika kaka tolongola ngolobi tikaka tolongosala ngolobi ya bitefa matakaki isa na makambo bakommunauté oyo abimaki na kanda abimai na kanda baswanaki makasi na mwasi na ye osalaki te soki abimai na kanda seke tekobana se suicide abibomi te morale ezalaki malamu te mpo baswanaki na mwasi epuis ntango baoloba boye bayebi ke jitu atiki bana wana jitu akolingaka meme ke bana wana baza na relation na famille na ye ntango moto aosala live aoloba bapropos ya boye tala bere nga na teyama ye na makambo ya labrine tunanga na ndeni moto toyaka nini kovilipande toyaka kolapide labrine ntango makambo esili matière esili kaka ye te moto abundaka na bana ngo na moko kuti autiste mwana wana motungisi kotungisa mama na bango ndeko moko abenga ngai nalobi franchement moko tobosana toyaka tolingi toboma mama me bobosanake mama wana yenda okipe bana wana nani kasi mervine alobi makile monani te eloko te nini te yango ndoko lianza kenda elelo ti yo yebi biso te mama potele kutu yo na mwasi akala kenda kolela mwasi azalaka na libala bakelela na tomba ya jali mama eza très compliqué wana nani ake olela na tomba ya jali nani mwasi moko azalaka na kisasa kuna kolela kuna ke kovanda komplete okatiki mobali ne na ndako Sylvie wana ezala ekope wana ezala ekope mbongo gouvernement talaka makambo ya bareseaux sociaux désolé parce que toyoka kokanga tozalaka na suite te nga noko eleki na nga tolokwa kisasa tozaka na basupposition tozosupposaka kaka ok na bamboka oyo eza développe quelque soit erreur ekozala me biso tokozala so na baniveau ya kosupposaka te
Katako. Berezela nona mati, zela nona mati so mafuta, yoka na ndenge mwasa zolia bafufu kuna, zela mafuta matayo. Zela. Obotise bana 4 au moins no solution te ozaloka sa papier 14 ovandi pe obotise bana 4 mobimba. Ovandi no kaka. Ovandi kitoko lo wa J3 pour monter le coach mabele que ça tikali. Ete ya bino, te ya rompe bibana monte. Bibana opete ya bino te bazuba. Na moni on zaba isara kisi bakanga bona kisi parce que c'est ça normal te. Comment na vandi boya ya. Na vandi boya na zaboye. Na pena moi mobali bona bana moi so bana mukanda na moni place na nga place wana moi ça opesa nga mukanda te. Ya j'ai trois maman na borser la demi que j'ai trois ala penako mobali wa lukaka. J'ai trois. Ah na poto ba kopese bele na 14 j'ai trois ça qui na poto. Ça nous a dit que j'ai trois autant mukanda a déclaré ta moi c'est Shiki mo asa ta so ki mo nenge mo aso ta makanda. Sala bane ko fina. Ni te pisa za na statini ni. Ni te statini za na moto ni te. Na za bo za ni pe na statini na muna fo na za na amuna na pe na muna da bo ya ni ko pesa chimo mukanda mo te mama be. Jesus. Te mama be amuna so na pesa mukanda ko chimanga. Okimanga. Amuna ga lo ko pesa Jennifer ya mo. Et la bannière de Somi. Bah, tu m'as la banque peut-être. Parce que la minute, tu vas la station et bien la minute, tu vas voler dans la base, pas pour tu base parce que canadé, on va se stress, pas ça, on va se stress à la bine, on va se dire pour la bine, on va se dire à la bine, on va se dire, je fais qui. Ce qu'on a la pauvre maman. Na wiki maman na maman, sauf que nous allons aider les wakuka, la famille tous pour ma maman, tous pour ma peine pardon, tout ça à cause de ma maman s'il vous plaît. Papa so osumara machine internet osuma bango azokosa kufeli mama kufina ite azokosa na problème on ba na ba avocat pour na ba problème te osuma pauvre maman na pardon to suma ba boss osuma osuma ta mo question mo to tina mama to sakisa osuma ba to bazaba o makasi bazabi ya mais maman na kutala pauvre maman na osuma bango so on est toi kufi za fala kasuka bango kama bali mama suka wapi famani suka wapi zamenda uzakana bango ndi kwa basi wana zamasana bango mama jitu za spiritualiza être mais donc il passe ma casse na mama Christelle ana passe oui mais aliki passe maman ou les situations yoka ils ont passé tout ça là yoka na famille la magoda ça la moi ça magoda la magoda voilà, ça peut arriver. C'est des gazawana. On s'avine. Mais Christelle, sur la famille, moi, c'est ma chérie. C'est là où ils ont appelé, ils ont la bana. Sur la famille, on va pardon. Nous avons besoin bien. Sur la bana, assez de mots, on a l'explication, moi, on a même les Congolais, j'espère, on sait que c'est la maman là. Mais il y a, on tient la Christelle, c'est là où on soit. C'est là où on soit. Aliya aliya ngoma biani ngoma ni yaka na ba ba so ba sa se se mo biani no sa aliya ngoma ka aliya ngoma bon exacte ba Christelle bon il a famille papa ya famille ya papa ya Christian maman ya chez toi tu dis ça ba so so ki ngoma za sa papier ne ka ibeli ya fa kidali chasa ba mission ko so sunga ba bo sunga ba mission ko sunga ka ma mission que nous sommes pardon nous sommes et ben j'ai toi des qui la pauvre maman na ma parce que pour toi ndoki te mama ba matina bébé malobo mboka yo mama to yebite tozoloba ka bilobela mwanza La mort de
notre frère, comme Yosa Voisine, peut-être tu as quelques informations pour qu'ils soient tout dans la côté. Les informations complètes, j'en ai pas. En fait, La Rose Beauté, bonsoir. Et puis quand on a fait un papier à crèche, école, on peut s'accailler nini. Trop compliqué. Batiaki ata fleur était et si comme on bala na kufi ata fleur te ata ba bougie te pona ko signaler que mutakufi awa mutakufaki awa ndenge zalaka batiki makila depuis lundi donc bakila na se bomo na bambuma mbuma ba poto mususu si na moni ngoko na moni ngoko te apasuki te balongoli ekuzela bozela na tiaka etoyoka balongolaki casque bo mutazalaki wana balongolaki casque te azali na casque apanzana inde baoloba te archifo nde baoloba apanzani obo elokuta sur place oyo nekola biso akufaki na se oyo bozomona awa place oyo semeki national azokende place oyo atie parapluie wana bozomona place parapluie etuti wana ezali place oyo G3 abandaki kolongola mama bende na busaneli bino bomona place yango bomoni place yango bomoni place oyo immeuble eza ya 14 niveau te ya 18 niveau te ya 12 niveau te ya 10 niveau te ya 8 niveau te ya 7 niveau te ya 5 niveau te ya 3 niveau kutu pe te eza ya 2 niveau 2 niveau oyo bozomona omoni distance donc soki moto akoya kobukana kaka akobukana mpe oyo akoza choc azwika choc mais na 2 niveau oyo ememi engambe mobali kitoko bogard bogarçon. C'est un immeuble qui est parti en train d'être rénové parce qu'il y a des voisinages, il y a des gens qui s'habitent en bas. Voilà. Ça veut dire, na immeuble oyo, batu bazo vivre na bango. Comme nde ba vivre na bango, fezo continuer nango. Na immeuble batu baza na bango na kati. Batu baza na bango na kati, bazo continuer vie na bango, normal ndenge ezalaka. Donc eloko moko eningani te. Eloko moko eningani ezate bato bazo vivre na bango normal donc likambo oyo eza pasi nayokaki mbela ya Merville Bondonga mwana ya na nga ma nièce abelelaki nga lobi nokolia nti kende sur place malgré bozomona nde naza wana simbi parapluie mvula ezobeta mais nazalaki na choix te fona ya sur place côté na la kisa ba congolais communauté congolaise au bazoloba place ezomona na tate ata place mutakufaki ezoyebana te yango toye petan toye awa malgré mvula ezobeta semeki national aye atie flair parce que tokuti ata flair ezalaki te eloko moko ezolakisa te ke non mutakoyaki awa akufaki ne totie ata flair oyo kote elakisaki place oyo ezali place oyo vraiment mutakufaki na flair wana ntango bato mosusu babaloleka on doit comprendre que place où vraiment Moutou a koufaki. Donc voilà, maman place à Zapena Congo, je pense Moutou Soussou a koko la tsaïpe vidéo oyo a mon ata place oyo mwana naye a koyaki place mwana naye a koufaki. Immeuble à moya moyo, déjà immeuble à Dénou, déjà immeuble Chalamama, place aux Omona, déjà immeuble à 2 niveaux. Place ndeko na biso asili kokoya et kokufa. Donc comme sur place, tu ko pesa information eza na temps réel. Donc comme
yoka seko moi je savais pas qui c'était donc du coup était à cause de la photo tout c'était la reste avant tout nous avons ça c'était vers 13h49 voilà en tout cas Zaki est moko je sais pas si pour moi et à ce moment-là on se va suivre tenter la scène c'était on a côté voiture les amis non pompier parce qu'ils ont sécurisé photo ils ont sécurisé école maternelle tout ça ils ont sécurisé photo batanzi wana nous c'est pas même façon parce qu'il était tombé il s'est nu du nez les oreilles est-ce qu'il y a panzana qui non panzana était pas mon même balongo là qui est casque oui Zaki na casque na ye il s'est né du nez vraiment des gros morceaux voilà t'as vu là tu wana bah ça c'est l'exploitation mais maman c'est là non tout qui normal tout ça on a mon qui wana boyoki ndeko wana aza voisine ya immeuble oyo jitwa akweyaki donc azalaki na casque na ye mais abade kobima makila na zolo na munoko apanzani te ndaba apanzanaki ezalaki na deuxième étage et puis eza septième étage te nde bato bakosaki bato apanzanaki te balongoli ye wana na se ya moi parce que mokolo ngo moi ezalaki makasi bamemi J3 epa bapompier batie ye badepose na se ya nzete donc bakomi eza mpenza clair te bon